Nzamba pambola bino, toujours continuer bien aimé na ba fausse doctrine, na ba faux prophète, na ba fausse révélation ou encore ba fausse prophétie. Na épisode ya liboso s'il faut dire, tomekai ko aborder pas mal à ba sujet concernant ba révélation na ba prophétie ou ezo pesa malelo. Mboka na biso Congo mutu nyonso akoma prophète, mutu nyonso akoma prophétesse. Soka alali aloti ndoto likambo ekokisami aye akomi prophète, akomi prophétesse, akomi ya kopesa bato ba prophétie. Et baza ko désorienter ba peuple de Dieu na ndenge kosakana te. Les gens gobent tout, les gens acceptent tout, les gens croient et tout sans vérifier, sans lire la Bible, sans prière. Amonika po mutu azoteya ye maloba na Nzambe mbala moko mutu wana akomi mosali na Nzambe. Mon frère, ma sœur, baeba mosali na Nzamba solo na message te. Oui, je peux te choquer, mais c'est ça la vérité. Yesu aoloba na Matthieu, je crois, na chapitre 7. Azo expliquer par rapport à ba caractère, na ba comportement ya bato. Alobi eza na bato mususu. Po yeba ye, oyebeka na misala na ye. Mais alobi eza na bato mususu, il te faut du temps. Ouais, au vanda na ye 100 indices. Au vanda na ye 100 indices. Makomi ezoloba, ils auront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc ils vont leur bosolo na bango, to vraie identité na bango, eza le contraire ya makambo o bango ba oloba na bino. Yango moni Yesu bande koloba na foule. Bosala makambo ba oloba na bino. Mais bosala makambo bango ba osala te. Pourquoi? Parce que baza batu oyo, makambo bango ba anda koteya. Yango te ba banda ko bika. Ba bengi Yesu bando benga bango ba tombeau blanchi. Bandeko, bato bazoya kopesa bino ba message obo ko benga ba prophète na ba prophétesse. La plupart de ba pumbora na butu. Bandeko, bato bozo benga ba prophète na ba prophétesse bazo kopesa bino ba message. Ezali toute une organisation ya monde de ténèbres. Oyo objectif ezali pona ko désorienter bana na Nzambe. Polo bibo se retrouver na lifelo. Mes frères et sœurs, na oloba bino makambo te na sentiment. Je suis servante de Dieu. Je suis prophétesse, non pas parce que na l'autre rabando toto na monara, non. C'est une vocation. Dieu m'a appelé. J'ai eu tant de révélations sur des hommes de Dieu, sur la vie de pas mal de gens. Oh, batu baebi babetela maboko. En aucun jour na ya. Na tche caméra na banga na bani ko beta masolo. Pourquoi? Parce que Dieu m'a révélé, non pas pour na roloba. Le fait que le Seigneur te parle ou te montre quelque chose, nde elo etindi yoto eza moko ya bilembo ezo laksa que non, ces gens là baza na bonzambete. Parce que il y a une réalité. Na roya ko lobaka ba marambo o ebomba mito ebatami. Ils feront semblant de vous dire que Nzambe mutu azobatela ngai. Nzambe mutu atindi ngai. Mais en réalité, baebi misala ba osala. Ministère de dénonciation na Bible ezalaka te. Lorsque la Bible dit de ne point prendre part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais plutôt de les condamner. Cela ne veut pas dire naïtie caméra na nga liboso na ye na bando tangi la bino ba komba ba serviteur de Dieu lokutana ya solo. C'est pas ça. Ne point prendre part aux œuvres du ténèbre. Cela veut simplement dire refuser ou encore dire non aux propositions de l'ennemi. Résister à l'ennemi comme la Bible le dit, résister au diable. Refuser la vie, il y a compromission. Vivre la vie de Dieu, la vie de la sainteté, de la crainte de Dieu. Tozolobela ba fausse doctrine, ba fausse révélation, ba fausse prophétie, ba faux prophète. O lelo ba ye na habit ba agneau, mais au fond baza ba loup ravisseur. 1 Jean 4, verset nabiso de base. 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 1. Bible lobi nini. 1 Jean 4, verset 1. Toto tanga la fois passée.
1 Jean 4, verset 1, makomi ezoloba. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Les amis, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs n'est pas la moitié. Plusieurs n'est pas peu. Plusieurs plusieurs venus la majorité. Ebele bozolanda, ebele bokoyoka, ebele bopesi matoi, ebele bopesi confiance wana. Baza balou ravisseur. Sonda bafungoli o misu. Omona qui il est, oki mambango ondimate. Malheureusement pour toi, osambela raté. Malheureusement pour toi, tant la Bible te. Malheureusement pour toi, intimité nan Nzambe bosana. Wa musika tellement Nzambe que mutunyo soya okosa yo au nom de la Bible. Apesi au verset à tordre ango. À faire croire yo ondime. Bandeko lelo batu bako niyo kwama batu bako mo vivre ba vie ako banga. À cause ya temps de la fin. Batu bakomo vivre na bazangi kimia pona nini parce que mama prophétesse songola lobaki parce que prophète songola lobeli kamboboy et to moni mamongo zoko kisama batu bazangi kimia batu baola la pongite et j'aurais même appris ba nayoki ke eza même na batu musu bazongi déjà Congo parce que ba bise bango il faut bozonga et yeswe nyonso na ba prophète na ba prophétesse. Yana maman moko un prophète un ami prophète na Congo betenga lisolo et yana maman moko benga qui est depuis je sais pas Danemark comme ça ou Suisse abonde la pona pourquoi parce que e yindeli mama mukanda e yindeli ba botole mukanda pona nini parce que pasteur alobaki batu nyonso baboka bangunda il faut boki no loba na ba immigration ke mambo lobaki eza lokuta. Vous pouvez imaginer. Et maman na botole mukanda na famille na mtso mobali na je sais pas na bana moi basa les até de combien de bango problème OK neti bino bokosa qu'il faut bozonga mboka na bino. Tata na mto zo soin na bango. Discernez les esprits, dit la Bible. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils ne le sont pas. Bien aimé, le discernement des esprits, c'est un don. Oyo et se manifestaka nanzela ya exercice. C'est un don exigeant. Ouais, c'est une consécration premièrement. Et via sacrifice et belé. Yo sambela raté. Yo baluke la konzambo tina bambongo na Congo. Bandeko ebele bozolanda bato bokolanda na ba internet na ba YouTube soi-disant ba prophète bakosala ba soi-disant miracle bandeko baza banganga baza bandoki bien aimé na ebi une sœur plus ou moins 5 ans passé to sambela na église moko mbongo apoto apasi abeti bakayo akangisi akeluka délivrance na Congo pa passer mo o bato bakenda mingi pa na ye azonga citation ole échanger sans pira. A comme l'autre, le même pasteur Marie Denoué. Naebi sous sœur moko, a kende pas même pasteur, a na malade si la raté. A ke kuna zonga malade zakaka. Mbongo a Congo a pasi. Consultation prophétique au fouti. Mbongo ya hôtel kout kolo bate ba taxi j'étais. Maintenant nous sommes une église au sambela awa. Parfois offrande de livres pour passer un problème hein. Mon peuple périt faute de connaissance. Nzambe baluka kaye. Tu n'as pas besoin de côté de ma bonne délai pour que l'on Nzambe. C'est oui, je peux le faire. Mais, eza devoir na yo. Il est écrit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa propre croix. Mon frère, ma sœur, et sengeli, o se charger na croix na yo, pour la na Yesu. Lelo ba yeli biso ba message ya dépouillement. L'autre fois na suka kiwana. Message ya dépouillement. Message à dépouillement. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2 bandeko. 1 Timothée 2 verset 9. Paul a oloba de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, séparent non pas de tresses ou d'or ou de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes. Bien aimé, on vise ici, viser caractère.
alobi d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. La piété, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Dans sa totalité. Christ fut exaucé à cause de sa piété, dit la Bible. L'obéissance absolue à Dieu. Qu'est-ce que cela a à voir? Na eloko litoi ondenga na latiboy. En quoi je pêche ou en quoi ça séduit? Make-up, likamuna make-up. Bien aimé, les enfants d'Israël babane ko séparer na ba ornements, les ornements. Eza ba fantaisie, otozo benga ba fantaisie, eza biloko matoi, eza ba collier, eza ba bijoux. C'est Dieu qui a créé tout ça. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. L'or et consort. Moïse pour ton tabernacle, il fallait ba biloko wana, siko bazu yango ba saleli ba bijoux et consort pour s'embellir, et les gens viennent dire que bien aimé, Narozala vraiment clair hein, par rapport à si je vais expliquer ça. Kobanga note komi tungisate na ko expliquer mambo make-up. Na ko expliquer mambo ba bijoux, ba ornement. OK? Nalandi mama moko aza mama pasteur, certainement bato belé balandi témoignage wana na YouTube. Azayi muto bakabelu, azayi muto bachoko. Azalaki mutu ya biloko nyonso tozolobela oyo ba make-up ba biloko kilikili bref nzamba ya kosola na ye mpona koyebisa ke babiloko wana nyonso eya mabe eza azosumuka ya masumu ezouta na sa mai bla 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 bla. Nalandi mama wana bokebi, elle a raison, eza révélation na ye na sepeli nelo omo alobaki. Et ne place na ovanda siko pona meka ko expliquer yo. Bien aimé, nous n'avons pas reçu de Dieu l'esprit de crainte. Molimo na nzambe, hein? A molimo kimia, OK? Yo mutozangi kimia likolo ba enseignement ya biloko zoyoka wana ya su nzambe te. OK? Parce que message en nzambe rôle la prophétie selon 1 Corinthiens, je crois et na chapitre 12 ta bazo expliquer ezali pour édifier, ezali pour avertir, ezali pour réconforter. Molimo nzamba pesa ya kimia. Nzamba ko pesa message. Ata pona pesa avertissement. Ata eko bangi so me peso kimia après. OK? So amuto comment vivre na bako banga banga parce que non, ça c'est plus Dieu. Ça c'est plus Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. OK? Moi, Nzamba, il faut vivre avec qui à l'aise. Maman na lobi boy. Nzamba lobaki na ye. Et loko nyonso oyo zo sala na but ya ko corriger nga eza lisumu. Bien aimé, le message est clair. Le message est clair. Alors bien eloko nyonso zo sala na but ya ko corriger nga eza lisumu. Le message est clair, mes frères et sœurs. Mutu nyonso ta tchara meka pona ko corriger nzambe. Mutu nyonso te alataka je sais pas moi d'une manière je sais pas exagérée. Ce que moi j'appelle l'extravagance. Oui, c'est vrai. Na ba make-up, na tout ce que nous savons, tout ce que basi ba salaka. Il y a l'extravagance, effectivement, wana est commis mabe, l'exagération, wana est commis mabe. Je ne suis pas trop make-up, na tchaka ngote c'est parce que je me sens à l'aise tel que je suis, OK? Et c'est pas mauvais, na tcha make-up na mkwaliba nanga, na tcha, et na olinga una yegola, pona ko mape gocha, d'une manière modérée, parce que la Bible nous parle de la modération. Il y a des jours passés à ma sœur, une de mes sœurs qui m'appelle en France. Abinanga mes sœurs yo sauté hein. Yo sauté. Bat ba kansanga naza leki na yo. Et na mukona musika mais tala. C'est pas grave, ezanzoto na ngai. Bizarrement lelo oyo tozomona bat bazoteya. Sœur Songolo.
tu es âgé, oza mokolo, mais ozo paraître trop jeune. Nzambe azo silika. Oh, mais o koma mususu ma mtozo koyoka na ba message yango koma mususu. David a opambola Nzambe alobi, c'est toi qui me rajeunis. C'est pas seulement le spirituel, c'est aussi le physique. Bandeko soto tali na Ancien Testament ezaki na bato ebele oyo par rapport à ba âge na bango na ba mambasala et concordaté. O nayebi moninga mo abenga ngo génération ya babo pikiliki. Ba âge ba Abraham ba bota, c'est vraiment la mobali azala na ménopause té, mais les exploits qu'ils ont fait dans ba âge bazalaki nango eza extraordinaire. Que dire? Peut-être tu me diras, effectivement c'est Dieu, mais eza ramambo spirituellement ça reflétait aussi le physique. S'embellir n'est pas un péché. S'embellir, c'est faire belle, n'est pas un péché. La Bible ba Esther tchaki bonzengi saki pe salaki pe je vous comprenez ce que je veux dire, linga l'air moko moi bonzenga beauté salela kiango, ils ont appliqué aussi des trucs ouais salaki que non abima bien ami so ils ont fait ça. On nous parle des ornements dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un péché, se faire belle n'est pas un péché. Problème ezalaka na extravagance, na exagération. Yaya eloko nyonso o eza malamu soki okomi ko exagérer bien que eza bien ekoma mabe ekoma lisumu bien que eza mabe te. Maman na lobi Nzamba lobaki na nga, tout ce que tu fais dans l'objectif de me corriger est un péché. Est un péché. Effectivement, tu peux cet exemple moko. Nzamba kela mutu, acha babiloko akosha na nzoto ya mutu, ache makiki, aza Nzambe. Mais mutu allié a décidé, alongoli makiki na ye, ndenga na nango boye, alongoli yango, azui, ache nini, ache tatouage, par exemple. Mais c'est corrigé Dieu. Pourquoi on l'a makiki pour que tu tatouage? Donc Nzamba ebité hein, asalaki bien te. Yo mi beta ba dessin en nzoto, on dirait dessin, je sais pas kaya dessin en nzoto. C'est quoi cette histoire? Oka mutu, ami benga chrétienne. Plus grave, maman pasteur, servante de Dieu, prophétesse, tout ce que vous voulez, évangéliste et consort. Mais make-up close the door. Close the door. Make-up au point de ressembler à tout sauf à une servante de Dieu. Make-up on dirait prostituée. Dessin et longi na nzoto na muna, mais ça va pas non? Mais vous n'avez même pas besoin de prier pour demander si quel esprit qui anime cette personne. Ça, c'est l'extravagance. Effectivement, c'est un péché. Parce que vous le voulez ou pas, Mibali vous a séduit. Là, c'est mauvais. Mais une personne qui s'embellit juste pour se faire belle, en quoi il pêche? Moutounion sota tchara make-up pour nous séduire. Moutounion sota la tarabijou pour nous relaxer bateau. S'embellir n'est pas un péché. C'est dans la Bible, c'est biblique. Naza propre na soukoli na parole mafuta na nga na lexi mwa poudre na elongi na ngai. Na lati eloko litoyi na nga na kangi suki na ngai. Bande wana chaka belo na mutute parce que esepelisa na ngonga te. OK? Rien à voir na ba raison misusu c'est moi. Muna mutu ana ndenge na yeto kokani te. L'extravagance est un péché. Parce que même le nyonso se za malamu. Toyoka même na lycée, je sais pas s'il faut dire ça comme ça, moko lobake tout excès nuit. Et là soki comme excès et comme appel mabe.
extravagance. Moi, je trouve mal une personne qui se dit chrétien, enfant de Dieu. Vous savez, tu évangélises un comportement na biso. Ata so na oteya boetende na oteya, mais na lolenge nanga, façon na ngai, nda bazo mona bazo tala. Bien aimé, il y a pas mal de gens ba yebingate. Rien que en conversant, aux maman pasteur, des fois je suis étonné. Na extérieur to pas apparence na yo, on peut déjà comprendre qui tu es. Attendez, yo musali na nzambe mona na nzambe tout ce que mais batali on a prostitué ndenge moko. Make-up exagéré. C'est quoi cette histoire? Dessin na elongi na munoko on dirait likambo susu nini kaka. Oza mwindu niveau make-up bato ba yebi te bakanti oza mondele. Ah mais là il y a un problème. Là il y a un problème. Mais bato nyonso basala bongo te. Muto atie make-up na ye na modération. Il pêche en quoi? Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché en ça. Foutez-nous la trouille, s'il vous plaît. Botika obangi sabatou, avec tous ces messages-là, la révélation est personnelle. Bien aimé, c'est tout à fait normal. Muto abana ko chameka pour séduire. Muto abana ko lata pour séduire. Et que lobby akutani na nzambe. What do you expect? Nzamba ko pekiso chaka make-up, c'est clair parce que tu le faisais pour séduire. Obanda ko lata mabe, on va t'interdire ba pantalon banda ko kango nzoto. C'est normal parce que toi tu le faisais pour séduire. Mais muto azo lata ngo pour séduire ba tout nzamba ko pekisa ngo pour nini? A ko pekisa ya ngote. Eza likambo motif. Eza likambo ya ba objectif na ba raison. Oyo zo viser, oyo zo salela likambo. Ne place problème ezalaka. Tout c'est ici. Tant que zo salelo ko zo sala ngona objectif nini? Problème en Nzambe ezalaka wana. Le fait que le Seigneur t'a interdit ça ne veut pas dire qu'il interdit ça à tout le monde. Non. Bien aimé, j'ai des interdictions telles que vous me voyez. Nazala lokoso, hein. Je mangeais partout et je mangeais tout. So na bimi na okinzala, je entre partout na kiparate. Et le Seigneur m'en a parlé. Na mzela batu na kipate na beta bakara. Et Nzambe rosola na ngamoko. Ngamoko. Et le message était clair. On m'a interdit. On n'a pas interdit à mes enfants ni aux autres. On m'a interdit. Il y a des choses que je ne mange pas telles que vous me voyez. Il faut que l'émission n'aille pas que l'air à bilor boroté. Il faut que l'émission n'aille pas que place où beaucoup tarte l'air raté. Et le message était clair tant Nzamba soli na alobi na ngai. Ba misusu. C'était ça la voix qui me parlait. Bako Simba, il n'y a pas de problème. Bako li a pas, mais toi tu n'as pas de droit. Et na bande bo moto air mon quoi. Moi la tétitesse, la désobéissance, sans air moi. Et à chaque fois que je faisais ça, il y avait des réactions dans mon corps. Et c'était terrifiant. C'est Dieu qui m'interdit. Il n'a pas interdit à tout le monde. Na osala émission te pona ko loba na pekisa yo ko sala bo eloko te ko simba bo eloko te ko sala bote. Non, Dieu m'a interdit. A pekisa ki nga pekisi mbana ngata pekisi songolo pakalate. Bien aimé, la révélation est personnelle. On dit ma pekisi yo a pekisi yo. A pekisi ngate a pekisi songolo te. Problème eza na likambo motif. Na ba but o bat ba osala mambo bango bazo sala. Donnez-moi un verset dans la Bible. Où est zolobake? Pantalon eza bilamba bana mibali. Tokolata pantalon eza lisumu. Il y en a pas. Verset moko te na Bible lobik et pekisi moi kolata pantalon ezate. La Bible dit que la femme n'a pas le droit de mettre les habits des bilamba bana mibali. Bilamba bana mibali eza bilamba ne. Parce que n'importe ba yesu ba bandona ta ba pantalon te. Boye bisanga bilamba bana mibali o Bible so lobeza bilamba nini? Parce que bino boye bolobi que no ba balata ba pantalon te. Parce que ça bilamba bana mibali. OK, abana ba seza nini robe. Ba yesu bandola ta ba robe. Na tango ba apôtre bandola ta ba pantalon te, bandola ta ba robe. Mais ba robe na bango na bana basi différence nango ezalaki na ndenge batongelaki yango. Na ndenge batongelaki yango différence nango ezalaki wana. Différence nango ezalaki wana. Siko yo koyebisa bato balata ba pantalon te. Na sens. Et que Bible pekisi place nini. Tala botika opakola nzambe buzoba ko. Botika opakola nzambe buzoba.
La Bible dit, maudit soit quiconque, o aye koloba ke nzamba lobi pendant que nzamba lobi te. La révélation est personnelle. C'est que Dieu t'a interdit à interdire à mon ayo, interdire ngaïté. Et il y a des raisons au apeki selio. Tu faisais ça pour séduire. C'est tout à fait normal ba peki sayo. Parce que am oyo zo kwesa. Yeso kufela bango na ekulusu. Ce qui lobi a keli felo parce que yo séduit ça qui est. Est-ce que osali malam? Osali malam te. Donc osala ngote sino te milimo ekufa. Le verset Yakolata kitambala ezalaka clair. Verset ezalaka clair. On parle de cheveux comme voile. Ce verset est clair. Ce verset est clair. On parle de cheveux comme voile. Et non kitambala. Et non kitambala. Mais batu balingi na habité. Bala kisa sope basala batu nini je ne sais pas. Tala batu bele bomo na ba YouTube ya kope. Na olo bango na loyengete na sentimate to yebi. Meneti Bible zoloba scandale koya maona muto kozala nzela to sujet to objet scandale. Yango moni on s'abstient. Poto yebi ke ezaba am oye so kufela. So na ye ana na devant écran de ba misu basala avec des preuves que tala songolo mamba sala to mamba salaka. Il y a des gens qui croient à ces gens-là. Na ocha ba foi na bango wapi. Il faut protéger ou encore préserver les âmes faibles. Nzamba yebi na mécanisme ni to na lolenge nini. Aokabola ye na mutu wana. Na ndenge na bonzambe, na ndenga brutalité te, bomisa batu. Ce que vous faites là n'est pas biblique. Ministère de dénonciation la Bible ezate. Koya liboso caméra koya kotanga bakomba batu ko finga batu ko funda batu ko loba. Po batu ba se méfier po ba nzambe ba pengo ba bunga, c'est pas Dieu. Prêcher les gens la repentance. C'était ça le message de Christ. C'était ça le message de Jean-Baptiste. La personne qui touche les cœurs, les esprits, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même. Kobongo la moté mais ezalaka nzambe, ezalaka makambo makofi te, ezalaka makambo nzoto te, ezalaka makambo intimidation te, ke oye liboso écran, oye ko finga batu, oye ko taxer batu, po basongolo basimba ki bazongisa we basala boy, et comme ici na niveau bana ko beta makofi, na ko beta yo, tu n'es pas mon frère, non ça c'est pas Jésus. Christ, le langage était d'amour, dit la Bible. Azaï na langage à bolingo. Paul a dit à Timothée, teya na molimo à douceur, bandeko. Moutoua na bolingo, Bible lobi l'amour supporte tout. L'amour croit tout. Attention ki moutoua na mosumuki. Attention ki moutoua na mabe. Attention ki moutoua na libebi na libunga. Yeso kufela moutoua na. Yoko yate na ba brutalité finga ye. Wana eza ko dindise suna kata libulu. Ce n'est pas mon frère. Ce ne sont pas des frères. Baza bandoki, baza ba satana. Bongo siko soki baza ba satana. Nana nga osala ke ba bongo la mitema. N'est-ce pas yo ozui recommandation. Yo mwana na nzambe. Et sengeli o refléter Christ. Enfin que nanzela na yo. Batu ba bongo la mitema ba ye banzambe. Prie pour ces gens. Prêche ces gens la repentance. Et le Seigneur va se révéler. Le Seigneur les touchera. D'une manière ou d'une autre, batu wana barobongo la mitema, mais yo zo ko finga batu na caméra. Makomi ezolo balabiso. Moïse, bazo wele la nzoto wa Moïse. Ba anja nzambe na Satana. O Satana bazo ko lancer ba injure. Mais o nzambe baloki le Seigneur te réprime. Ya nzambe ba finga ate. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Le lot au monde a makamususu. Moutozo ya soi-disant yenda za nzambe. Moutozo ya soi-disant batumsu bato satana. Vous venez insulter même les gens qui sont morts. Plus grave. C'est quoi ça? Nzambe ngo ebino ya ndenge nini. Yeso biso tote ya bolingo. Il est écrit aimez-vous les uns les autres afin que bayeba ke boza ya ngai. Si ton ennemi a faim, donne-lui à quoi manger. La douceur. Bien aimé, le diable peut tout imiter. Mais sauf les dons de l'esprit, les dons spirituels, l'amour, la douceur.
Ça, c'est le fruit, excusez-moi, du Saint-Esprit. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. Bien aimé, je parlais du discernement au début. Une personne qui a l'amour, une personne qui a l'Esprit de Dieu, bien aimé, vous allez le sentir même par son langage. Pourquoi? Parce qu'il y a le fruit de l'Esprit en lui. Il y a l'amour, il y a la douceur. Azotea batuba bongo la mitema. Attention qui a réprimé, mais vous sentez cet amour-là. Vous sentez cet amour-là. L'amour croit tout, dit la Bible. L'amour supporte tout. Nzambo wapi. Nzambo wapi. Oya Bible. Oya tea bolingo. Atini batba kofinga bat na caméra. Non, 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 non. Ça, c'est pas notre Jésus. Ça, c'est pas notre Dieu. Même bawoy batba kufa bozo kofinga bango. Bozo ko insulter bango. Soit disant parce que bazaki ba sataniste. Soit disant parce que basala ki nzamba solote. Place wapi na Bible. Et le bina biso maambouana. Il est écrit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ils sont partis. Les messages d'amour, message à bolingo, bote batuba bongo la mitema, bandeko, nzambele mtu asimba mitema. Tu n'as pas besoin d'insulter parce que c'est Dieu qui touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit de mtu bongo la batu mitema. Même ces gens-là qui sont durs, même ces gens qui sont compliqués de caractère et consorts. Moli monanzambe, a brisaka, a osimba mitema, a yebi oya kosala, eza musala nzambe, eza ya mutute. Vous venez, c'est comme si vous avez la monopole. C'est pas. Naba autorité moko, diabolique, satanique, soit disant yako beta bato, yako finga. Naba témoignage à l'okuta, mais c'est sérieux ça. Basali témoignage à l'okuta pour la mutu, soit disant serviteur de Dieu, sans vérifier. Vous prenez ça, vous mettez dans vos chaînes et vous insultez les gens. Et bato ba beta la bino maboko. Azaya nzambe, yende ya solo, oulala, la Bible nous parle des élus, ou encore des eunuques, o batu ba poni, o ba omo ba miponi, na o nzamba poni. Bien aimé, je parle du discernement. Vous qui suivez ces gens-là, priez que le Seigneur vous ouvre les yeux. Parce que ezana batu mususu, tu n'as même pas besoin de prier pour demander à Dieu s'il est qui. Si tu as le discernement, car quand c'est la message, tu sauras cette personne quel est l'esprit qui l'anime. Okoyeba moli moni nezo ko anime mutoyo na marambo azoloba na message azopesa na façon azopesa lango. Malheureusement en vous mezo battre record. Ba mate bat balinga royoka yangwana e bat balinga rolanda bango wana. Eza pasi, eza mawa. Yesu akufeli milimo na croix. Et bino bozoya. Boya ko désorienter ba amwana. Nzamba otuna bino. Nzamba kotuna bino. Bien aimé, j'aime Jésus. J'aime le Seigneur. J'aime le Saint-Esprit. Ma komi eloba. Et là, au morote kotika la cacher sans qu'elle la révéler. Paul dit, je crois dans Timothée, que ces hommes-là, barosala ba plus grand progrès. Les temps, obomona kangonga, temps, ezalaka juge munene. Et ala bato ebele, babwaka bangunda ya bien. Mais loko erate sa ba mukanda, eza temps. Tant que samba après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans. Maramba loba mususu, maramba loba mususu ba comprendre ka kosaki. Bandeko, lelo oyo ebele déjà tokomona ba misale komo bima. Ka bato ba betela ba maboko lobi. Lelo ba même batwana lelo oyo ba ko poata bango na poisa. Les mêmes batwana ba betela ba maboko lobi, lelo batwana bazo ko finga bango. Biso to vandika to otana biso. On savait que erosuka ndengwana. On savait erosila ndengwana. Yango nzamba zo lokumu, nzamba otika la ka nzambe. 5 ans passés, nzambe. 4 ans, 3 ans passés. Yana tata moko abanda ko pela na YouTube abatu nyonso. Akoma na mbongo ya tata wana. Ba betela maboko, azoloba mama nzambe. Lelo oyo. Kaka batu wana, obanda ko chaba commentaire na se na lota kiye. Aza ya nzambe. Na lota kiye. Aza kaka batu wana lelo. Baso chape ba commentaire na bato, baso ko dénoncer. Ba même batu. Azala muta lokuta. Kaka le peuple de Dieu. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si Baal est Dieu, allez auprès de Baal. Mais si c'est Jésus, mais allez auprès de Christ.
Eli atali, mais finalement, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Côté au bal, à starter, en même temps vous invoquez l'Éternel, finalement. Quand bato bino bobetele maboko lobi baza ya nzambe. Lelo kaka bino, bolobi keno baza bato lokuta. Po anini misala na bango komo bima libanda. Ole bo comprendre que ces gens-là, baye na tina objectif, baye ko sala misala moko boy, baza na makambo baye ko luka. Malheureusement pour vous, bozo ko somunole, boko lala. Vous n'avez pas le temps de prier, vous n'avez pas le temps de lire la parole de Dieu. Bien aimé, la première fois que moi j'ai lu la Bible, je n'ai rien compris. Ni la deuxième, ni la troisième fois. À force de lire et de lire et de lire. Prie, demande au Saint-Esprit à fond le mis. Aux a besoin kende ba université pour comprendre ma commune en Zambie. Nayebi ezana bat batanga malonga ta suka na école primaire. Mais soit azote au Bible au kamwe. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si on a vu au niveau des titres dans le Congo on dit matin, c'est Dieu et c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tanga makomi sambelaka. Malheureusement pour toi, malheureusement pour vous. Maman, papa, na yoko pekiso to landa songolo landaka. Mais so nzamba sali ngolu, kana mambo na lobi o comprendre ke nani azanani, gloire à Dieu. Mais soko lingake mingi, wa fan na pekisio te, mais néanmoins pour ton âme, pour préserver ton âme, buka mabolongo, bondela nzambe, tuna nzambe tadama mutwana. Bien-aimé, la seule vraie, s'il faut dire, moyen ya confirmer toi koyeba mosali na nzamba solo to prophète leo to mona bato boyeba prophète a solo ndenge nini o sera lobi prophétie kokisame. Oui, c'est vrai, eza moko yaba indice, mais ça ne suffit pas. Et surtout na temps auto zali o satana multiplier ba stratégie à comprendre que batu ba comprendre batu ba komo sambela batu ba no ko talisa ba maboko na ba coin ba kenda. Donc, lelo bato bakota su banganga, eza rare, c'est très rare. Et banganga ngoto e baka lelo bakenda. Ebele basimbi ba Bible. Ebele balati ba cravate na ba veste. Ebele bakoti théologie. Pona nini, pona ko emprisonner ba âme. Mukomsu na solo na prophète moko, abisinga mama na mona vision moko. Na moni ange déchu. Ba uti likolo, ba se précipiter. Mais bizarrement, tant que kiti, je suis formé à bateau. Et là, on a compris que na nzamba continue relaxer ngai, ba se diriger na monde ba continuer ba église. Et un moment na monde ba likolo ba cher, na monde ba ba Bible na maboko, na monde ba lati ba veste. Bien-aimé, nous vivons des temps difficiles. On comprend na on mai na miso bomotote. Mama, yango yo zo yo kangai, yo linga mambo nzambe mingi. Yo linga kolanda ba prophète na ba prophétesse na ba réseaux sociaux. Maman, bondelaka mingi, etangaka Bible, tango osambela, senga molimo mosanto orienté yo, akamba yo, ndenge nini sengeli obondela. Etango ozofungo la Bible, salaka effort yaya, ne fils que 15 minutes à pamba chaque jour. Au vent de la maboke 4 heures du temps, au vent de la maboke tam sous journée mobimba. Surtout ceux qui osa off, oyebi ke orataki ba épisode. Olandela ngota musu 6, 7, 8 journées mon beku felo liboso a TV. Ozo ebate ke eza œuvre ya diable. Azo sala bongo pona nini a distraire yo. Nakate distraction nzamba sala ate. Nakate embrouillement molimo santo sala te. Tu dois t'imposer de discipline ma sœur. Tu dois t'imposer de discipline mon frère. Tu dois apprendre à prier, à chercher Dieu. Ngala zo ebisa yo te benga ngalanda ngai. Parce que si le Seigneur te convainc, si il nous a convaincre yo, molimo mosanto a convaincre yo, obenga ngai, gloire à Dieu. Moi je te le demande pas, mais l'année la qui sont là. Apprends à chercher Dieu. Apprends à prier. Et puis ça melika ba pasteur tena ba prophète. Et ça mutu nyonso andimeli sur le kolo mokonzi pe mobiki sima komezo lo bana biso na livre Apocalypse. Kasali biso royaume ba sacrificateur. Oh, on s'identifier à Christ. On dit mais le col à Seigneur et Sauveur. Ba rido à temple pasuka. Avant, ils allaient na batu moko boekaka.
spécifié dans le temple. Mais aujourd'hui, tout enfant de Dieu a droit d'aller dans la présence de Dieu, de parler à son Père, de prier à son Père, de demander quelque chose. Le Seigneur va se révéler. Malheureusement, et belete ba osalango. Malheureusement, et belete ba okufela Rolanda, bandoki na ba YouTube. Ozomona mutu soi-disant zotema omala nzambe yozo kansaki aza ya nzambe te. Aza ya nzambe te. Mama bondela. Omoni mutu wana olinga mingi wana. Buka mabolongo zwa fanatisme tia mupanzi. Senga na nzambe a révélé, le Seigneur te parlera. Ata na ndoto. À comprendre. Bien aimé, il y a une différence. Le fait que l'autre mutu, tu as mosali na nzambe, tu as l'autre qui est, mais la l'autre ma bête, ne veut pas dire que ta dame na eza bien. Tant aux sujet à prière, il y a de ces choses là, nzambe otali sara yote, ceux qui ont que vers yete pour l'ubanayo. C'est vrai, et à la batumsu batuna te basengate, nzamba révéla bango. Mais tant au bondeli nzambe, Seigneur, je vais voir ça ou je vais ça, otali sanga mutubeto eloko boy, et ça différent. Na au cas d'emblée boye, ou l'autre qui est peut-être au linga qui mingi, c'est tout à fait normal pe l'autre peut ma bête. Les amis, faisons très attention. Faisons très attention. Satan a yebi katikali na ngonga buke. Et a osala nyonso eza na pouvoir na ye. Tout eza na pouvoir na ye. Bato bolanda na tam so oyebi sote ke non, a osala na église parce que déjà ils sont contre ça. A oyebi so Pierre a dimte, kopé so fante bazo ko sabino, ye non plus a osala l'église po boya parce que l'église de bâtiment eza mabe. Et ba lo memno bo vana na bandako bolanda bango na ba YouTube bo sambela na bandako ba nyusu bana compétence moko te ya de cela il faut balakise nzambe balakise nzela balakise ko sambela eza art on apprend ça balakise ko tanga Bible mais yo muto ya lobi na yo ke ba église wana ba pasteur wana ba bato lokuta ba fo wana nyonso po anini. Pour aébike aboma moto la Bible dit que faute de bois le feu s'éteint. Ovana ndako ovanda petit feu ozo kufa a petit feu ozo kufa et l'objectif est atteint. Ils sont les serviteurs des diables. Baebi misala ba osala baebi mamba osala. Baebi mamba osala. Bandeko, Bible zoloba, un royaume divisé contre elle-même ne peut subsister. Est-ce que boyebi ke bandoki bafunda naka? Est-ce que boyebi ke bandoki bafunda naka? Est-ce que boyebi ke bandoki bafunda naka? Songola oloba parala zandoki. Parala oloba songola zandoki. Mena bana na nzambe, ba bana molimo na nzambe maambwana ezalaka te. Lelo o batu oyo bozolanda na ba YouTube oto yebi. Sans que natanga bakombo. Combien bazo fundana? O lobi ke o wana bala na sa mai. Mususa lobi o wana zandoki. Mais batu bazo landa bango. Malheureusement, vous ne pouvez pas vous poser des questions pourquoi. Ok, o lobi o azamabe o azamabe sko nana lo babo solo. Les gens ne se posent pas des questions. C'est triste et regrettable. C'est triste et regrettable. Et na ndeko mwasi moko tant aza mwana muke azali bana oyo so alobi likambo ekokisamaka baova na ndako boye abeteli mama liso ayebisi mama naloti mama leki na mboka ye boyebi kale ba 30 ans passé ba mambo ba nini ezalaka te ba réseaux sociaux lelo muto akozalinga aya congé abengi allo mère na oye tante allo na ozala mingi ezala système quand même sous ba lettre musuku pe ba lettre te biso omona ngo ka bovanda ka brrr na tongo bolamuki mopaya lala auti mboka et moi nana za iso ayebisi mama tata mwasi azoya tata mwasi oui na moni je pressens tata mwasi azoya mama songola obela makasi
Na loti maman par la koufi. Na quartier boka pe 1 mois après maman par la koufi. Et akoli bongo. Tant akoli aya koya na église. Akomo sambela. Et na ko sambela ba don na ye wana continuer pe ko se manifester. Na église ba yebi ye maman prophétesse. Apesa ba bisakoli jete ko kisamaka. Prophète kuto azwa e bureau privé donc obeko simba te yeso ka lobi likambo yango. Un jour bazali na convention mo monene. Pasteur wa ute libanda aya kote ya. Bizarrement avant faire convention juste jour à souka ba convention. Maman prophétesse wana ayoka voix audible. Balobi na ye. Kende pa musala nzambe wana abondela pona yo avant que ça trop tard. Kende babondela pona yo la deuxième fois kende eyaki na lokito. So kete na oboma yo. Ebangisi akesola na pasteur papa tala pasteur tala arrête yo musala nzambe. Et la troisième fois de quoi na mona ya mwasa mona epenza ke non. Akoma e coincé système ampunda balama. Banguluta e contre mire, ngulutage. Amoni ke non ngana ya kufa awa. Elle n'avait pas le choix. Ake omi boire na marola pasteur wana. C'est comme ça pendant que l'homme de Dieu priait pour elle. Des manifestations milimo wana ko sala. Et aba esprit de famille. Bandeko ebele lelo bazo prophétiser na ba esprit de famille. Mais ba bengi bango ba prophétesse. Ba lati bitambala na ba YouTube. Ba eli ba tout soit disant ba message ba dépouillement. Ce sont des sorcières, la majorité. Je vous dis en connaissance de cause. Je ne viens pas ici pour la kolkotanga komba mutu pour la kolobano songola zandoki parala zandoki. Kota ma bonde li bonde lanzambe. Et je prie au nom de Jésus, toi qui es au son de ma voix, que le Seigneur te révèle que cette nuit, olota na kombo na Yesu, nzamba la kisayo, qui est ce monsieur-là? Nzamba la kisayo, qui est cette dame? Nzamba la kisayo, qui est cette sœur? Ou cette fille, ou cette naebite oyo landako yebi, soi-disant maman prophétesse, soi-disant motonanzambe. Je prie au nom de Jésus, que les voiles tombent et que tes oreilles s'ouvrent, que tes yeux voient, na kombo na Yesu. Nzamba taliso pasteur wana, nzamba taliso prophète wana, nzamba taliso prophétesse wana na kombo na Yesu. On comprendre. Maman, tu as tout intérêt de chercher Dieu. Faut luka, au bon de luka nzambe. Impose-toi de discipline. En dehors de la prière en ligne, en dehors il y a ma radio à l'église. Zala na batan oyo yebi ke na tongo na za na 30 minutes na sambelaka. Avec le temps au mata. So on a nos bandites, tu peux commencer avec 10 minutes, 15, 20. Bandeko, nous autres là, le comment au fou comme 4 heures, au comprendre 4 heures d'été kokinde nini. Et exercice avec l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la force, dit la Bible, ni par la puissance, mais par mon esprit. On a commencé petit, 10 minutes, 15 minutes, avec le temps. 1 heure de temps, comme on comprendre. Na sali déjà 1 heure de prière. Bien aimé, zali kamba posa. So y pose zalinda ma osalo grâce wana. Ça l'effort, s'imposer par discipline. Ça t'en a permettre de ta lingo salangote. Parce qu'à ebi que sur komi ko koma na baba na ba angle wana eza nzela de délivrance. Et il y a linga tenir yo captive. Aza la poso tika la yo kangama. O comprendre makambo te. Po sakana na yo. Et na souka na bo se retrouver na lifelo. Parce qu'à cause d'écouter ces gens-là, ils ont un attachement d'âme. Oh, ils ont salema. Vous ne savez pas. Naebi ndeko moi simoko. Abanda ko landa ndeko prophétesse moko. Kaka boende to landa alinga ke mingi. Sans rien-penser. Sans que l'isolo témoignage amabe. Bizarrement, comme soit la lota. Prophétesse wana zolo bane ba bima. Loko la moi sina mobali. Et pourtant, baza basi. Voyez un peu. Les amis, faites très attention. Yo kansika ke non na ka ye na YouTube bato bele baloba bongo e suka na ngoka na YouTube tala satana maele me ya mabe oyebite kaka na rolanda ye wana bazo communiquer au molimo nini surtout que tu es faible en esprit
oyebite quand ozolanda nga na ndenge ozofinga nga wana eloko nini basi bakotisa kati na yo donc okoyoka su mutu mususu te parce que bango nde bato ya solo oyebite au nom de Jésus que tu sois délivré de cet esprit. Bien-aimés, nous vivons les temps difficiles. Le temps est mauvais. La Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Yaya Luka Oyeba etada matata wana olanda aza nani esengeli obondela Nzambe tala lelo bazo funda na bango na bango na mikolo ezoya très bientôt ils seront vraiment exposés. Déjà babandi kokoma exposés bako mosala na ba émission moko mosu asala émission atie penza titre ya kombo ya moto e mikolo yene babetela maboko mama nani oyo yene babetela maboko mikolo oza ya Nzambe dans 2-3 ans misala ko bima libanda nde bato ba comprendre ka ndenge wana mais ozala mawa pe pasi bon so ilobi ekomi trop tard. Bandeko ebele basali ba dégâts misusu bazui ba fuite bango moko ba prophétie à lokuta mutu déjà lobi que non soki eloko bo salemi te c'est que nga na yebi Nzambe te na mutu à lokuta e Nzambe exposer le bino mutu wana misale bimi balakisi bino ka ya aza ya solo te aya ne po akosa bino mais malgré ça tellement envoûtement zo battre record bato ba omona te. Vous savez l'envoûtement c'est quoi? Envoûtement et ça la honnête mutu wana kwiti oyo mutu ameli masanga azo koma omona makambo de je sais pas contrairement ya ndenge esengeli ezala boyebisi omoni o libulu so omeko tia lokolo ozinda ma okende ka place libulu yango eza atie lokolo azindi pe c'est ça l'envoûtement. Envoûtement eza ozotala mais omona te, c'est ça l'envoûtement. Et ces gens-là travaillent avec des esprits pour envoûter le peuple de Dieu. Sors de l'envoûtement au nom de Jésus. Nzamba sungo comprendre. Le semblable est plus que le Seigneur se révèle en toi. Bien aimé, la révélation est personnelle. Tu ne peux pas te fier comme ça à une personne. Pour azolo banoma manzambe obana kotuna ye songolo azaya solo tangela biso bande to mona ba msuso na otanga nanga kombote nazo banga boka bat bazo komanase bongo to yeba ndenge nini. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que qui vous fait croire que ye azaya solo to bato soit disant zotanga na eza effectivement bato zotanga na ba bato bien te to ba bato bien. Ah, eza passé hein. Site, je sais pas, chaîne à YouTube, bato batinda ba message yo pour ozwa et chaîne mobimba ezaka pour ba message ba révélation soi-disant. Bien-aimé, Jésus nous a confié la mission d'aller de faire les nations des disciples. Comment? En les prêchant la bonne nouvelle de la repentance. Bizarrement le komi ba prophétie na ba révélation ya ba faux na ba chaîne mobimba kuna ezaka ba faux ba révélation car ya ba ah non, attendez. C'est compliqué. Et pendant que sabino que batona ba bato a confusion. Il y a pas longtemps na utu ko na maman prophétesse wana. A okumisa ndeko mo boye. Soit disant Moussa Nzambe, je ne vais pas trop donner des détails parce que les gens risquent de connaître qui c'est qui. Kaza Nzambe. Entre parenthèses. Son a lobby on a tina. Parce que j'ai eu à avoir des visions. Il y a des kowana. Mais c'est le contraire de ce qu'elle avait dit. La même chaîne wana. Ndeko moko abikolo abenga. Déjà mutu azo pe sa message que moi na nanga ya 9 ans azaye na posa visiter l'enfer. Vraiment, les gens manquent de discernement. Il y a déjà une personne qui commence na témoignage à boy et vous prenez le temps à Rolanda. Moi nana yo de ye seconde zalara qui visiter les félo. Vraiment. Et nzamba ke ko visiter les félo. Amoni songolo amoni paka. Ah, c'est compliqué, c'est triste hein. Mususu alobi na moni batu songolo pakala
danger eza liboso na bango nzambe alobi babenga serviteur songolo abondela pona bango et pourtant le serviteur songolo en question un pervers. C'est baza bato ba confusion. Aveugle comme même aveugle te, bako mema bino na libulu, bako bomisa bino en vous montrant soi-disant des vrais, mais ba vrai on a ba vrai te, ba faux, ba yebani. Et en accusant aussi des autres, parce que c'est ça le monde des ténèbres, la confusion, un royaume divisé. Le monde des ténèbres, le royaume de Satan, ils ont divisé. Bandoki bafunda. Bosala constater. Bien mais j'ai travaillé dans l'église Ebélé, hein. Natamona ba église Ebélé. Et c'était une formation de la part de Dieu. Na mona Ebélé. Na comprena Ebélé. Bon moi dans l'église moko, sert moko makasi na ba révélation. Bizarrement ma message na ezalaka négatif. En tout cas ça passe à mon elo malamu. Amona quel mamba mabe. Sert songolo na mona ki na lota ki na maseka zo pumbwa. Sert paka na moni mobile na mutaka la zo yela ngai. Na bazara bato bongo. Mingi ora pesa ba prophétie mo pas passer pas pesa confiance ma maloba et soit et kokisa ma soit disant toto le ba mameli ma famille. Bazala bongo batongo. Bafunda na ko ke ba ndeko wana mais bayebani na butu bazala bato moko. Siko yeba ondene o comprendre que muto yo misala na bango parce que ba bato ba confusion ba zizania ba trouble. Et mususu olandela bien etambolele e a bien te mais siko ba vision na ba révélation ozwango na molimo nini parce que molimo na nzambe ba don auto benga spirituel pour se manifester. Vous savez des fois les gens disent de n'importe quoi ba to baloba des fois ba bilobela o ba don spirituel ils ont un problème était Dieu peut donner à n'importe qui. Oui, c'est vrai. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les célestes. Les dons, c'est là 1 Corinthiens 12, 9, les dons spirituels, il n'y en a pas 9 seulement. Il y en a plusieurs, mais au 1 Corinthiens, c'est vrai, il y en a 9. Et ça la kaka nombre wanate. Pour se manifester dans sa puissance, dans le lenge sengeli, ils en ont exigence et belé. Déjà etambole la mutu eko funda ke mutu oyo molimo oyo eza nzambe to eza nzambe te parce que molimo na nzambe bande ko nzamba pambola bino tokomi na presque 1 heure de temps il y a émission oyo. Je crois nous allons continuer ce sujet, tout va dépendre de vous par rapport à ma question, par rapport il y a ba demande. Par rapport et peut-être aussi avec éclaircissement à la zone d'ombre, peut-être l'équipe mbangu parce que fallait tout loba. Et je sais que on va continuer à parler sur ça. On va continuer à parler sur ça parce que il y a trop de bavures, trop de zizanie, trop de n'importe quoi. Dieu est amour. A kufelika mutu. A koki jamais kolinga. Perte à mutuana. Une personne vient comme ça, soi-disant dans ma PC message. Alors on peut un message on n'importe comment et mukolo message on a soi-disant. Mais soyez que nous ayo kango quoi ya koufi. Croyez-vous que c'est Dieu? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et ce sont des signes où il faut comprendre que ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Mais malheureusement, tellement la Bible dit vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Tellement les gens, oh God, please help. Comprenez mon émotion. J'ai mal. En même temps, nana pour ça vraiment que les enfants de Dieu puissent comprendre. Et yango bomoni cette attitude, cette façon de parler ou de communiquer. N'a habité certainement une personne était touchée. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Je prie que le Saint-Esprit vous éclaire au nom de Jésus. Je prie que Nzambo abenga bino, Nzambo akufela bino, o apesa mwana na epo na bino, asunga bino pasa bino grâce. Bo bima na kata molili wana, bo comprendre ma ambo.
bato bakokosa bino bikosela te. Soki na nzela ya mwana mwasi moto abiki nzambe akozwa lokumu. Bakokosa bino bikosela te que la femme ne peut pas prêcher. C'est quoi ça? Si la femme prêche et que cet évangile touche une personne, Dieu va se glorifier. Croyez-vous que vous rejeter à moi, les gens ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. J'ai dit ça à un frère l'autre fois. Vous serez surpris. Au dernier jour, il y a un basi ou bino boko finga boko traité de Jézabel soi-disant parce que nous prêchons la parole de Dieu. Bon moi na biso to koti lola bino soi-disant bato solo botikali. Surtout bandeko ya etonga wana o bakanisa ke bango ndeka bato bazana bosolo, bato ba message, bango bato bazana bosolo, bato mususu bazana bosolo te, bana nzambe te. Basi nyonso balataka ba pantalon, balataka biloko matoi batera ba okendeli felo. Eh! Donc apparemment na lola onka deux personnes ba ozala kuna Oh frère moi aloba lola on dirait comment porte ndako na bino po pona na kota na tikala. Ah mais franchement vous ignorez vraiment l'amour de Dieu hein. La grâce de Dieu vous ignorez, la puissance de Dieu vous ignorez. Dieu n'a pas de forme. Avec le temps, le Seigneur va ouvrir ça. Dieu n'a pas de forme. Nzamba a arrêté. Ils ont la battu bakansa ke ba comprendre Nzambe. Dieu on les comprend pas. So on maîtriser Nzamba asu Nzambe te. Nzambe ba tchaki na pochite. Ba manipuler Nzambe te, ba corrompaka ete, ba flataka ete. Ils ont la battu na ba excès de zèle lelo, ba ko kanisa ke bango nde ba lingi Nzambe koleka et pona bango ils croient que ba komisa Nzambe, je sais pas. Propriété na bango to pe proie, je sais pas bon. Que le Seigneur vous bénisse bien aimé. Ezaki Tolika c'est na bonzambe. Et avec la grande dame, abonnez-vous massivement sur MD GDTV Mafuta Sika. Et Nzamba Osunga, on a beaucoup ya kolo. Toi na mambo bela koloba. Na loba ki on va parler sur tout. Mambo vie, nyonso sauf rien. Tobeta masola famille, mama libala, ya ndaku, lelo ba couple les autres, tolobela nyonso. Tout, sauf rien. La vie sociale, tout. Spirituel, tout. Et matière ezali. Vraiment abonnez-vous, faites large diffusion. Nzamba Pambola Bino, soutenez cette œuvre. Ne fils que Nanzela ya partager. Amoroso e biki Nzamba okanisa yo. C'est un peu ça. Nalingi bino mingi. Nzamba Pambola Bino. Et tika ete molimo na Nzambe a éclairé bino. Enfin, on va comprendre ma kombo na Yesu. Quant à moi, je vous revois prochainement. Soyez bénis. Merci beaucoup.